les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Rappelez-nous bien par la grâce de Dieu. Donc là on a mis bino awana cuisine nanga poto sala na bino mai oyo ezali vraiment mai moko ya bien pona ko kita. Ce que vous allez mutu moko zali ya ba graisse et belé, vous allez mutu moko che poids. On a posa ke o kita, vous a mutu na libumu neza munene, vous a posa ke o kita les belles dames vidéo oyo ezali vraiment pona biso nyonso. Vidéo oyo ezali vraiment pona yo. Donc là on a même dans kata cuisine ezali na aposade vinaigre nde bozomona na aposade vinaigre ezakaka oyo ba komi with the mother. Faut opona oyo ba komi with the mother tant on somba aposade vinaigre na yo. J OK na ko loba ke mai parce que ça vraiment jité je peux dire que mai au J ça dépend. Donc mai o to so sala lelo les belles dames pona ko kitisa biso 1 kilo pe pona ko longola ba graisse nyonso na libumu na biso mai o ezali pona ko melango avant que tant o lamuki avant que olia eloko nyonso na munoko na yo. Donc ce ko brosa ka beso ko lia avant que o brosser donc o sali d'abord mai na yo o bandi nango journée. Ce ko sali mutu o sala ka ba exercice après ko mela mai na yo nde ko sala mo ba exercice na yo pona et sala toujours forme na nzoto bobi ke ezala te ke o meli mai boy e OK mbala moko le semula munene mbala moko le ba suite mbala moko le ba bloc belé o za ba bloc la graisse ezali vraiment bien te. Il faut toujours ko contrôler biloko o ozolia. Tant on meli mai na yo boye après 15 à 20 minutes nde ko sala eloko non ya kolia pe ezali pe bien tant olingi okende kolala tant olingi okende kolala bi ko kolia li susuté les belles dames eloko asuka oyo ko tshana libumu na yo ko mela mai na yo oya aposade vinaigre ezali vraiment bien na bi ko so ba ke oh la rose zo changer biloko oui ba système a biloko ezali tellement ebelé ya yo ya ko lose weight na yo peut-être mususu ko ba ke mai ya citron a ko kate zo balusa e mutema peut-être mususu ko que oh concombre asoko kate solo nango boye yango lo na libino aposade vinaigre parce que ngai moko ko kate ke na kanga makaka na eloko moko na préférer que nazo changer biloko donc c'est ça nga vraiment que goana moko banana banana inane kana melaka yango non je change yango pe na rabino ba vidéo pona ko aider bino oyo vraiment ce ko sala yango pendant 2 semaines le belle dame ozo mela mai na yo 2 fois par jour ou peut mela pe dans ta journée ce ko linga na problème. Mais ce que je me la main 2 fois par jour, les belles dames au koya ko commenter au kotika commenter le vraiment que merci la rose la vidéo oyo au salé libiso. Donc bon ça la te ko sala abonner dans la Roche et ko sala nga bien peu ko landanga na Instagram la Roche et ko sala ngai bien makasi. Donc voilà les belles dames pour ko sala jeune biso ya aposade vinaigre wana posa ko sala na main no ya moto ko bozo mona na kettle nanga pe ozana posa ko sala na aposade vinaigre ozali vraiment original pona koyeba original aposade vinaigre dans bozo mona ba komi with the mother ezali organique ne bozo mona wana les belles dames ça la sœur qui ba komi with the mother ne bozo mona est vraiment important tant ozo somba aposade vinaigre na yo original nango ezala ka bonne bozo mona ezali na bande ya jaune na rouge donc ne bozo mona ezali boye donc zala vraiment si aux huiles oyo kozaka ka aposade nyonso te zala sœur qui aux huiles aposade na yo o ezali ya with the mother pe ezali organique donc ne besoin mona aposade nanga yango wana yango pe nazali nango posa pe na sala l'hiver donc sala la vert nanga o ya clair pour na posa ke bomo na biloko na zo sala donc pona ko cha hani na ko baki hani ezali opinion donc ce que l'on coach hanité ils a vraiment pas pour la komelango bongo wana na ko sabino te les belles dames moi je préfère coacher moi ani même mingité o tcheka ka hani mukie donc ils a vraiment bien ils a opinion ko coacher ko coachate mais pour na ko komelango bongo te il faut na cha hani donc tous ali pe awa tous ali na citron no ko sala la o ya jaune ko sala citron na yo ya vert ils a un problème te donc ngana ndaku nanga les belles dames na zanga ke sous citron te na zanga ke sous aposade vinaigre te na zanga kapel miel na ngate na ndako vraiment biloko o nazanga kate les belles dames donc na koloba mingi te wana to kokota ndenge nini ya kosala jus na biso eza vraiment facile et loko o na kosala na kokata d'abord citron nanga donc
Donc on a citron nanga déjà na kati. Na kocha mai nanga ya moto. Na tie mai nanga moto mingi te, donc parce que ils ont moto makasi. So zaki moto makasi te, na ka kocha mai ya moto ata jusqu'ici, mais le ko ils ont moto makasi, na tia onda mpona ko bakisa mai mususu ya malili. Après na ko kocha miel nanga na zui lutu nangai, donc lutu nanga boye. Donc na tie miel nanga mingi te. Donc nous bon moni et tondi même pas, miel nanga c'est comme ça. Na onde na kocha na tia na kata mai nanga ya moto pe na baloli. Après kocha mai na kozwa apple cider vinegar. Donc nous besoin mona na mo bloc moko bonase, za na ba apple cider na se, nous besoin mona. Avant que ko salela yango, il faut osala sûr que les belles dames oningisi yango. Donc après on va kozwa apple cider nanga na lutu na kocha bopu bomona. Donc lutu nanga eza na l'autre côté. Bomoni mesure o na tie mesure ya lutu ndenge ezali. Donc na tie apple cider nanga boye et na kokotisi yango na mai nanga. Donc awa nazalaki na mai nanga ya malili eza mai ya moto te po e edenga kina melango mbala moko. Wana na koningisa bien. Et le ko on ko kocha suka ezali citron nanga na kataki. Donc yango nde na ko boaka na boaki yango na kati pe na ningisi. Et voilà les belles dames. Donc apple cider vinegar juste nelso autour sala yango. Et zunga même pas 5 minutes pour na sala yango. Et ça vraiment facile. Au sala yango boye pe au meli les belles dames ne besoin monana. Ceux qui ont kocha miel te les belles dames comme dans le biquet, aux en pour ça kocha miel te, mais ngai sans miel na koka komela yango te la mela kamena mela kango na pasi. Donc c'est ça que na chaka moi miel de moni maison moko vraiment ya mukie pour na esa la kaka moi sweet pour na komela yango pe citron na biso et ça la kango le susu vraiment nice. Na tia kango boye pe na tika yango et pe mina moi mai wana ya moi moto mukie. Après 3-5 minutes nde na koya komela mai na ngai. Après wana nde na koya kosala ba exercice na ngai. Après kosala ba exercice na ngai nde na kosilisa après na déjeuner bien na lié et loko il faut na lia. Avant pena kende kola la na sala kapé de same thing, na sala apé ka la même chose que na tieboé et na sisi brosser mon konanga na meli na brosser na ke kolala. Et ça vraiment facile pour na ils ont aidé biso apple cider vinegar. Ils ont vraiment na ba bénéfice ebele ce que sombi yango okomona vraiment na sima nango ba tiezo aider vraiment biso na nzoto. Ils allaient vraiment très bien. Ils ont vraiment bien pour na biso ba maman bien pour na o pena na botité ozana na poids munene on a poids ebele. Donc ils allaient vraiment bien contrôler ka ba poids na biso pour boyebi ki ba heart attack ezo ya ka biso pour ba graisse ezali biso mingi na nzoto. Il faut vraiment tout ça la effort qui a kolongo la kaba graisse na nzoto na biso pe il faut toyeba ka biloko nini oyo tozo lia. Il faut vraiment ko zala ka sûr que eloko nini lia ka nini na lia ka nini na koki ko lia te. Il faut contrôler biloko oyo ozo tia na munoko na yo ezali vraiment important. Donc apple cider vinegar oyo zaka kateki pona ba mama, même pona ba papa, même pona bana na âge à 13 ans 14 ans les belles dames pour kopesa mwana na so kaza munene oza na posa ki akita mwana mwasi mwana mobali ezali na problème mon côté. Donc apple cider vinegar zaka kateki pona ba mama non, même ba papa na to remarquer même que ba papa na so comme ba mabomo minene mama salela papa na ndako boye a wutu musala avant que au servir avant que alia au salele mo mai na ya mo moto bo po mikolo to comme na mo malili au salele mo mai na ya mo moto boye au pesi yango ameli yango tanga sisi komela au pemisi pona 15 minutes après tele biloko ali. Donc ils allaient vraiment très bien ou bien ko sala ko pesi biloko
moko alie apemi na ye akota mongo ke kolala osaleli bo pesi ameli ake kolala. Donc eza vraiment très bien pona biso nyoso ko bongisa nzoto na biso ko tika mabumu na biso ezala plat pe kolongola ba graisse ebele na nzoto ko sala jalousie na taille ya moninga te po yo taille na yo ozomona kezo bonga te. La rosier ya melibino eloko ya bien pona ko bongisa ba taille na biso nyoso na ndako to bima toujours jolie pe belle. Merci beaucoup nande bozaki wana ebele kolanda vidéo oyo ko bo santé so monique vidéo oyo et sepelicio ko aimer vidéo et ko salanga bien pe ko partager vidéo et ko salanga bien makasi ko bo santé ko zala abonner na la rocho et ko salanga bien makasi pe ko landanga na The Boss Brothers TV na Sepela TV. The Boss Brothers TV ba koti na Star Time déjà baza na canal 776 bana kini na bi ke ja bolanda kabiso. Merci beaucoup nande boza wana kolanda biso a tozana poto mais tozosala toujours effort ya kotika nzoto na biso ezala makasi. Merci beaucoup nzamba zala na bino wana tokutani à la prochaine tina de et kominatina bye. Je vais mettre les cachets. Merci beaucoup. Et monsieur le DG, aujourd'hui le contrat est signé et si vous avez peut-être un mot à dire par rapport à ce contrat qui vient d'être signé aujourd'hui est officiel et la chaîne est maintenant sur le bouquet Star Time. Est-ce que vous avez un mot à dire à tous ceux-là qui vous suivent à travers le monde? En tout cas aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Pour la première fois nous avons une chaîne qui vient de la diaspora qui est en train d'intégrer ici en Afrique. Dans le plus grand bouquet de l'Afrique. Donc pour nous c'est vraiment une journée de beaucoup de joie. Nous sommes vraiment contents pour la confiance que Star Time a apportée à notre société. Désormais tout ce qui se passe dans la diaspora sera en tout cas disponible à nos collègues qui sont ici en Afrique, en Kinshasa, Brazzaville et partout autre aussi. Donc nous sommes vraiment très fiers et nous sommes prêts à travailler très dur pour que, comme Madame a dit, que ce partenariat-là soit vraiment gagnant-gagnant pour ces deux sociétés. Merci. Ok, mais vous aussi vous pouvez répéter les numéros pour ceux-là qui vous suivent. Alors, désormais vous pouvez suivre votre chaîne de la diaspora, Boss Brothers TV, canal 776, donc 776. Donc on vous invite tous à aller chercher notre chaîne sur Star Time 776. Un mot en lingala. En tout cas, pour nous nous remercier déjà Star Time pour la confiance que vous avez ici dans la chaîne Abisso. Pour la première fois, vous avez la chaîne où il y a des poto pour consommer en Afrique. Donc pour la première fois, nous avons sur la poto, soirée, fête, débat, il y a poto en live. On va booker la bino Star Time. Donc, vous va décoder à Star Time, vous s'abonner et puis vous l'avez sur la chaîne 776. Canal. Ok. Canal, ok, merci beaucoup. Merci. Ok.